Constipation verbale yango yo. Oya azali na bato ya koyoka yoka. Bien-aimé dans le Seigneur, yo zawana, osala kabato mabe, ofinga kabato, et zambazo ebisa yo ete kofinga eza mabe, zambazo ebiso na tongo lelo, tango yo zo finga, eza na semence moko zo seme kat na yo, eza semence à péché. Yango ete na tongo lelo zambazo ebisa yo boyo, il faut que bongola, bongola makanisi na yo, bengola motema na yo. Amen. 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 Ko betela nzambe maboko esika yo. Est-ce qu'on peut mettre sur les rois des rois ma boko bien aimé. Amen. Je vais ma boko en zamba zo pambola yo. Amen. Ya côté était parce qu'on fait sanga mbongo na yo. Bien aimé Bible zo va être. To bongo la mitema na biso parce que likubo konza likolo eza pembeni na biso. Bien aimé il faut que bongo la motema. Il faut que on change vie na yo. Identité na yo il faut que changer. Ba yebela ki o moto oyo finga ka otola kotambola na kindumba. Et bien aimé faut que on change. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre l'ensemble ma bouche? Alléluia. Le roi des rois. Est-ce que tu peux mettre l'air? Amen. Amen. Yesu apoya ako matabandimi kilelo iko. Yesu apoya. La police na sériité et là on est ba bengi police batela population na ba bien na ye bino lelo bo komiko tchaki moyibi liboso non policier aza moyibi te policier aza d'ailleurs po bino vous comprendre te po bo comme sikanga na za po kotanga makasi ba yebisa bino nini o ba bengi police boyaki kala boza tenue civile net boza ba bureau de ba tenue na bino eza wapi mokonzi tenue moko mokonzi chaque jour sokola ka mokonzi tenue te comme aussi la mai na makila mokonzi na sokola ka on a tchona mwasinga ka mokonzi ni no la mais biso ben faisons tout c'est la boulot mokonzi because là mo photo ça taba 10 15 20 tenue mokonzi mboka musuza ba 20 tenue ba 30 tenue ba 40 tenue mais biso na musala la police tuzaka tenue moko tongo sokoli bientôt nazo doter bino ba tenue sika bozo ba tenue okomi koteka ba tenue tala kilukoso bozo yokusala la police soli chaka saka na to fungola moto bombila oni faut ni to fungola Évangile biso de loko tiron landila to fungola yango bozila ngani na responsable tato bimaki na église papa pesa nga bino et alors ceux qui te moni eloko il faut que ngana nazali boso na ni to aboué na saki oto ki na la police papa biso de loko ti saki oto mema na la police ti bokambi to fungola saki évangéliste to fungola mo poani est-ce que boye éviter makambo eza na kata saki c'est mais to garder saki to fungola saki te mokambi ta yo moko to fungola mo poani ni c'est Adélis frère simplice moi saki biso de loko ti yango to kota mwana saki ka boye te so za minduki na kati na bako biyo bandeni to fungola yango te bani eza na kati
Sœur de Lys. Zila, na si souvenir. Makam papa ebisanga na église. Tambula na principe ya Nzambe. Ndenge bozokende kutambula na babalabala kusala évangélisation. Il faut d'abord chrétien ya muta discipline. Et liboso yo moko fo exemplaire oyo ba nini ozo sala. Donc soki ndenge moteyaka bongo par exemple okute logo ya mutu na nzela. Jala simple et jala transparent. Soko moni mkona ngwa monani te. Kende yango même na social, même si on autorité à l'état bazali tika yango. Ba ko annoncer annonce mukona nga usala nini akujwa. Merci papa. Donc ti tu fongola konti. Photo qui na sécurité na la police. Parce que la police a ça musa. Toko kini. Toi la tante. Ah d'accord. Tokende kaka. Ça va? D'accord. Pour les pour que la police sonne. Yo quand c'est ce côté tenni après au tikan na tenni mon ko bozo déclarer. Oui, réponds. Après au tikan na tenni mon ko bozo déclarer que bamboka mususu ba pesa ka ba 30 tenni 40 tenni. Biso ka na tenni moko. Yo za na tenni moko. Bon ça langage. Okinga. Bon ça langage. Faut boina ko 48 na kashokuna. Oui moko. Moko comme ça. Ba dokinya la kanga ba bomusi ma famille. Bomusi akama yango comme ça. Moko. Na kuta bela bato baza posa ba sola la yo. Baza zemi sato. Azara posa ba solola nanga. Oui moko. C'est bon. Yo c'est préparé bino balé na pourquoi bozala na patrouille. Bokingai? Oui moko. OK. Libanda. Esa ngaka. Fongola na ngoche wa. Fongola traka. Fongola ngona. OK. Yango bola kusaba bibi. Oui chef. Oui maman na yambi bino. Ne. De poste. Oh. Esa ba maman place, esa ba mo bakiti papa. Ah vous. Madame Bibino. Ah, merci des postes. Tiens. Non. Tiens, mon cas. Poste. Oui, monsieur. Tiens, moi. Voilà. Maman, Kanda. Nicolas. Ok, rep. Merci papa. Madame Bibino. Biso nous a centre évangéliste. Toujours pour évangéliser, toujours ça la musala ensemble. Nzambe. Oui. Ok. Dans la évangéliste de Saint-Plus. Évangéliste Saint-Plus. Oyo sœur de Lys. Pardon? Sœur de Lys. Ok. Oyo Fijolito, frère Fijolito. Ok. Tous aïki na musala ensemble. Tu vas nous évangéliser justement la commune. Oyo papa na biso a été biso d'abord. Et loko ya mutu kozwa te. Ouais, ils allaient somo. Même biso tokangela bango. Oh, ils ont ngola muibi oyibi. Tous na droit au chokraka. Ouais. On a banaki ko évangéliser après avoir ko évangéliser. Na kuna kutana ki na saki moko. Tellement papa na biso a dit biso chaque fois que ceux qui pour moni eloko ya mutu bozo ya ngo boketika ngona la police parce que la police n'est reçu musa na ngo. Police eza pour nous battre la population na ba bien na oui, c'est pour lui ma basono. Yango to mona ki to ya otika saki ona la police. Bino bokoki ko sa musa na bino. Merci et ça qui année. Bon, na évité parce que biso to contrôler yango te. Bino peut-être beaucoup identifier yango mala. Yo tala ono osoza ça qui année. Tala ono. Non, oeza musa na bino papa. Donc il faut ça biso to sali bo ya biso part et bino pe bosala ya bino part. Merci. Pour notre déclaration à Bino. Et Zambon. Nous avons un belé à vous. Bon, le côté c'est vrai. Oui, vous assure. Oui. Bon, le boza
basali na nzambe toza baévangéliste voilà tozoteya liloba na nzambe tanto banaki koteya nde tanto sisi koteya bato bapanzani nde tomonaki saki oyo en tout cas toluki kolo nango te parce que ndenge papa mbininga ateyaka biso soki tomoni eloko ya bato na nzela tozwa te soki tozwi yango toketika yango directement na maboko ya la police parce que la police nde akosala mosala na ye merci za vraiment basali na nzambe ya solo komona mbongo ebele boye ebele bakongolais ere amoni mbongo ya boye mpona ye amoni vi na ye ebongi nzoka bino boza bato mayele nazozwa déclaration na bino olobi komba paster nani paster mbenga ok nazozwa déclaration na bino mpe bakopesanga numero ya telefone na ye nazwa déclaration na bino naosala plainte contre l'inconnu ok tosala yango mbongo oyo ezotikala awa bino ozelanga kuna mpona azwa déclaration na bino anteta mpe nabenga paster ça va ok problème eza te nazoya kuna mpona azwa déclaration na bino d'accord sans problème autant Feti wana kuna azotia makelele na kasho wala kuluna ozo kangaki wana ah bon mais di wala kuluna papa ngai nazokota ndako sikolo tout de suite yo ozotikala awa papa ngana teyaka bango bongo te neyebisaki bino te bozoteya ate baprovoke bino na nzela moto alabunda te mosala nzambe babondi te eza nde ndenge oteyaka bango na etonga na yo bakoki oyiba eloko ya motu te mpo eza meme esi nadi komandima mais eza te nadi komandima okoki oyiba eloko ya motu te nasepelaki na bango baza vraiment l'évangéliste ya solo nazwaki rapport nasali plainte contre l'inconnu bayaki na code ya mbongo code yango oyo bayaki na code ya mbongo par-ci par-là na bapoche oyo nyonso oyo mbongo maboke oyo nyonso oyo ozomona c'est l'argent balokotaki yango balokotaki maloba na yo teyaka bango nde nini na maloba na yo oteyaka bango nde bayaki na la police mpona koya kotika saki ya mbongo nazwi yango nga nasalaki plainte contre l'inconnu soki bakolo nango bamonani nde na remettre bango excusez-nga na kati yo directement mais excusez-nga mpo na kati yo nga nateyaka bango na faso basaleli yo te nzambe alobaka tontodini maniere ndenge molobi wana na banda koteya bango papa mbongo ozomona nga nalotaki yango na ndoto nazwaki révélation moko boye nzambe arevele nga te parmi évangélisation bandimba kosala bakolokota saki ya mbongo eza 4000 dollars ndenge eza wana okotanga ngo non papa eza mbongo na yo te nakotanga yango ndenge mbongo wana nakotanga yango soki mokolo nango amonani parce que babanda kosala évangélisation nzinga awa basala évangélisation mokoluka te tobebane naza motu me natumalirunemela ngai ekolukaki na mashine edeplase eke na mire tu epanzani papa yonga nanu nayoka te sapes excuse oyebi église ezosenga tosonga bamicro tosonga basente toluka moye toorganize église eza action de grâce ya nzambe atieli biso papa bongo non saki wana déjà nazwaki rapport na yango nazwaki rapport nango nasalaki papier mais eza yayo ozonga mabe na okokanga nga 2 fois papa c'est plus d'abord na yinino nekela oza bafele moyo bazoba nzambe alimisanga grâce église oyo eza grâce mokonzi tokobebana nayo eloko oyo na ngai papa mbongo enayo ozomona tai nanga atone grâce ya ngai tai nanga ndozotala papa frère c'est plus le monde église papa nakoto mbongo eza yo te mbongo eza yo te mpe ozokangelanga na biro na ngai non papa nakocoklaka nakocoklaka napesa o respect oza papa en plus oza ya ngai te eza na basera papa
Simba papa azotamela. Osimina na teni. Papa, Chana kacho. quand même kosimbe monta Papa, keba. Keba. Boyaki na mbongo po bo. Ezayo? Ezangate? C'est un musée. Na sala qui plainte contre l'inconnu. Hein? Peut-être l'inconnu. Na Ne sala voyez qui. les gens là. Chai. Koma. Oh. Osa kuiba pasteur. Mbongo eza yote. Oyo bana pesa yo. Che. Constipation verbale yango yo. Oyo azali na bato ya koyoka yoka.